tata oyo alekaki mo Samaria wana Samaritain wana sokola siki oza lombila oloba boko makomba lombili wana oza comprendre donc prophétie ya solo ya lekube salemi to kondimete oyo ezaleki ya solo une prophétie de Dieu mais oyo salemi te to koloba pe eza ya nzambe te eza ya lokuta mais keba ba prophétie musupe ezali pe esalemi mais nzambe pe te mutapesi yango satan kaka yango wana tozali koyena émission oyo ya la vérité pour to ko sosola bien babiloko oyo eza kopesaka confusion na balabala biso komi yaka mutu nyonso komi yaka l'homme de Dieu nous sommes un prophète de Dieu. Les loyaux, émission est très sensible. Tu vois, parce que tata oyo bien un prophète, ça vraiment prophète. Alléluia. Amen. Maman dit, vous allez quand vous voyez ça ça milité oyo. Bon, ndengo lobi ke prophétie, ndengo ko yeba ba prophétie ya ba vraie prophétie. Bon, vraie prophétie okoyeba ngo na ezali neti na pese exemple oya Eli. Eli tango aloba ke mbule ko beta te pour 7 ans. Et yaki pe ko salama. Oui. Te beta kité 7 ans mobimba mbule za kité. You know, donc wana penda eza vraie prophétie. Oui. So yena susu ya Esaïe. Esaïe annonçaka que moi nzambe akobotama. Oui. Et puis yaki pe ko salama. Yaki ko salama. Donc ezaki vraie prophétie. Oui. Yekuta kufa na ye amona moi nzambe te mais biso you know. Vision ezali biloko emona parmi ba prophète, n'est-ce pas? Donc vision oyo ya koleka esalemi wana nde yango tobengaka ete ya solo euti epai na nzambe yango wana toli ko confondre mingi ba prophétie ba vision na banza bengisa bana biso ya nini na ndoto tosalaka no songe ndoto, n'est-ce pas? Oya koyeba exactement qu'est signifie songe ndoto yango wana toboyi ko attaquer makambo etali ba vision parce que makambo nzambe se apesi biso to lobela on to lobela tokozonga susu te sino ke obengisi kaka bande na biso kuna nde okoya koyeba makambo na to lobela concernant ba prophétie na ba prophète. Maman Annie, vous avez une question, vous allez poser une question, avant que Mathia ait dans la phase de sarclage. Bon, ndenge, sikoyo ndenge tolobi ke ba prophète, sikoyo ba prophète ngo bazala kapenza what? Bon, on va vous donner une question là, on va vous donner maman Annie parce que vous me faites une définition ya nini ya ba prophète, n'est-ce pas? Sikoyo soko pesi na prophète, définition prophète, c'est un voyant, c'est un messager de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. D'après au bateau au kuta bango. Nando kansana? La église, n'est-ce pas? Bien, maman Annie, oh échoué. Nandenge nini? Oh échoué parce que biloko oya mwana nde mutu komi ko sala biso trouble na mokili oyo. Là ndanga malamu maman Annie. Soko lobete un prophète azaka na église na première réponse na na kopesa yo ezali ozui 90% ya échec. Ndenge nini? Biso na so na église na église nanga combien de prophètes bazaka na? Merci nasa koya. Nde yo za ko représenter yo za activiste. Yo représenter banani? Société. Yo représenter la société na biso, n'est-ce pas? Connaissance la société de yango za ko moyete za na confusion totale. Ba prophète bazalaka na ba église te. Un prophète vous la présent dans l'église. Faites attention. Rôle à prophète qui est makamate très sensible et nazali koya. Un prophète, c'est un messager de Dieu, n'est-ce pas? Message à mon peuple, c'est nani? Na peuple, na batu. Nzambe tawatala batu na mabele. Nzambe tango tindaki batu na mabele atie bango na mabele amonaki image na ye mutu akosa yo te ke o bato basambelaka te nzambe alingi bango te. Faut faire attention. Un prophète de Dieu c'est un messager de Dieu parce que baza na société na biso ba messager de Dieu ba prophète de Dieu bazali pour na société église parce que ezali par la société. Néanmoins, on appelle ça 20%. Que oui, le prophète peut pas l'église. Car en général, en réalité, na miso nzambe un prophète azana mabele. Na pesa exemple moko ya muke oyo poto kwa comprendre très bien mama ani landanga bien challenge ali poso boa kelinga ke ba prophète ba na l'église ngana lobi non. Et puis na lobi oui, na pesa ka 20 na ko ipe ko retirer 20% na ko pesa ka 1% pour dire que un prophète azana l'église. Mais en réalité na pesa ka 1%. Un prophète faut déjà le dire dès le départ qu'il y a dans la société, dans la communauté, dans la place et un prophète c'est un médecin sans frontières. Donc place nous sommes everywhere. Bon, il y a un vrai prophète de Dieu à mon église était, à mon pays, à mon mutu na mabele oyo. Maman Annie.
otelinga yango tembe tika bandeko batela bango tembe naza na problème te. Donc yango wana Jonas batinda na Niniva. Merci. Yo zo kanisa Ninive ezaka mboka bana Israël. Nzambe atindie kuna, n'est-ce pas? Wana déjà yo obwakelinga ye. Bon, Eli olobete femme wana ya Sunanite wana. Femme wana azaki mwana Israël. Azaki mwana Israël, n'est-ce pas? Olingi suna peso bakaboni weza ina Bible te Nzambe atinda basali na place alike batona kutu bazana bango pe kutu bana Israël te. Nabucodonosor azaka mwana Israël. Olingi na peso combien de millions de cas dans la Bible. Pour te dire la vérité, la plupart des prophètes ont bazaki ko opérer. Tikato diviser siko ba différence parce que awa makabo dans le voyant dès le départ qu'ils sont très sensibles mama Annie. Na tango ya Moïse batu bazalaki kosala mosala ya Nzambe po bateya batu bazalaki banani batu bazalaki kosala mosala ya Nzambe po bateya batu bana tozalaki role wana ba prophète ba Levitiko. Okay. Yebisanga na bo Levitiko ni parce que ba connaissance na yo eza ko représenter batu pe o baza ko lana ba Levitiko baza banani ba Levitiko bazali ba sali na Nzambe. Bien. Net ba pasteur il y a un rôle n'est-ce pas? Est-ce que ba Levitiko il faut kaka bazala ba voyant ba prophète toyokani que un Lévitique un passé pas nécessairement que azala mutaba vision mutaba prophétie Dieu m'a parlé toyokani place wana sikoyo toyala ba prophète awa selon constitution ya libota bana Israël bazaki na libota ni na ba Lévitique non ba prophète bazali sona na libota nini bazaba uta na libota parce que chaque libota Israël apesa ki rôle ba prophète siko aba uta ki na libota nini pona to kata na mukuse ba prophète bazaki na libota moko te oyiko za na tribu ya Zabulon oza pe prophète oyiko za na tribu ya Isaka ya Benjamin oyiko za na n'importe quelle tribu ya Israël obimini ni prophète. Et pour te dire la vérité, il y a encore beaucoup de prophètes n'attendent bana Israël altali kolobela. Bazala ki pe kutu atamuke bana ya Israël pe kutu te. Wow. Nakoya ibisabino. Yonde koza ko challenge nga. Un prophète azana rien à voir avec la tribu de 12. Un prophète azana rien à voir avec zalaka na tribu ya Manasa awa. Un prophète un prophète est un serviteur de Dieu. Mutu aponi yo. Ngai tana koloba, maloba kumisa ya nani? Ya ngai. Makambo kosala ya nani? Ya ngai Nzambe. Nzambe ko utiliser n'importe qui et puis à rendre yo comme serviteur au niveau ya prophète. Donc yo kanete un prophète awa d'abord azakutu na école mokote na tribu mokote na tama bana Israël ozali koloba, n'est-ce pas? Okay. Bien. C'est pour vous dire que un prophète rôle bapesa ki bango ya koyana mabele oyo na place Nzambe azana message à dire ko délivrer et puis yo okay au sali yango. Lobaki na ki bazana na église. Tika na c'est nul n'est prophète même chez lui. Aussi yo yango déjà. Un prophète na kata église na ye na za ko yeso ya za kutu na respect pe kutu te. So ito wa église. Sikoyo mama ni passe au musiko ba église na bande ko baza ko la na tika un peu na toucher peu public ko tali pe église o eza ko pesa batu confusion. Tangu bana Israël baza ko vivre na tangu ya Moïse bani ko akati ona ngambu ya mer rouge bangoyo Joshua kaboyo mabele.
communauté wana bana Israël ezalaki même pas considéré comme une église, ezalaki considéré comme communauté, bazako ya soit tabernacle basabe la la basilisi bakei na bango. Il n'y avait pas des églises na tango ya kala comme tu peux le dire, comme tu peux le croire. Bana Israël bazaki na église mon côté. Biloko ba église yo ko sala bana tango ba Jésus Christ oyo. Biloko ba église yo ko sala bana tango oyo tokoya ko ba judaïsme na ba hébreu comment ba yeko kabana ba ko sala siko ba temple na bango. Mais na tango ba prophète oyo za ko ba Samuel, ba Elia, bango nyonso tout ça. Bazalaki ata moke kuta na ba église te. Mais message